voilà, merci beaucoup. Hein. Donc, à l'ingénieur Dave Moubama, les papas de Joyce Davline, tout ça, Betty Massengou. Donc, il faut se protéger. Hein. Donc, c'est comme ça. On n'a peu rien, le coronavirus, aux habits sautés na combo na yesu po biso to abana na nzambe, donc aux habits sautés musika na biso to bengani coronavirus na Kinshasa, donc surtout na Afrique, voilà. Et monde entier mobimba fait to bengani yo. Voilà, toujours se protéger quand des balobi, hein, balobi to se protéger, la santé n'a pas de prix, la santé est primordiale. L'émission d'aujourd'hui, en tout cas, to salongo ka boé, hein, to salongo ka boé, mo pese nga mo to longola mo mukie, hein, to longola mo mukie, mo pe to bombi po, hein, na yambe bino ba artiste comédien Marcelo avec artiste galingami ko benga mingi. Donc, il passe à Pomba. Poye côté wana biloko ya pomba longola nyonso. Vraiment Betty Massengou l'émission naturelle, ni maquillage ni rouge à lèvres parce que tozo banga antivirus balobi coronavirus, donc tozo banga ngo musika na biso. La joie de pichu na salutation à vous. Je pense aussi à Noël Kikiani na kati à Londres. Salutations à vous, Maman Titi Kikiani, Noëlla Victoria, de gros bisous à vous. Et salutations aussi à celui qu'on appelle Roi Prince, on a il y a Londres, hein, champion Kaimbe na Kenya, Blaise Kava na Kenya, Nzamba Obatela toujours bisous pour toi, bananae. Donc voilà, Maman Kativa qui ça de gros bisous à vous. Andeka Bobi, Mikolo Bemission, faut les émission, Tolobela, actualité, beaucoup de coronavirus, Natana artiste comédien, puis au sale la biso moi bilo Romoro Boy, pour nous recevoir, ça va fan de voir dans le monde entier. Donc ça nous protège, nanga. Marcelo, bonjour, bonne santé. Bonjour, mère, maman Betty Massengou, journaliste internationale. Coronavirus, c'est bêta faux. Voilà. Moi, je suis bien zatitara zolo ndenge zali. Mais to sara nini po eza makambo kweli biso. Biso nga déjà sokoli maboko na éviter so sokola déjà. Déjà na sokola ikala. Mikolo maboko yo suko mayer nyonso. Mbote pe kuto maboko ezate. Wana vous avez raison. Corona ezo frappé mama kasi. Conseil ezama tellement ya makasi epa na biso ba surtout ba jeune o to ba ya moi chimbo kozo pesi master moi eloko nini ba bien kopo na o surtout banganda ozui ver o kabeli muninga o partager vraiment ya to boma moto soko na ver na yo ezala uniquement pona yo aussi sape po so pesi muninga yeba pe peut-être ya za na corona e bomi biso. Voilà. Et ça m'a bien nakomo bango te micro est bien yo kanango mais oyebi ki yo za artiste comédien Marcelo mais quand on commence ba ndikobola na biso ba gago sala kana Libanga TV chez l'ingénieur Dave Moubama et puis na Canal Future One na ba ma vie ba Gusta ba qui encore wewa na Facebook ba mbote belé bo sala te lo mo coronavirus te eloko ezali to préparer un mouvement to préparer déjà na si so lobité lobo kuna to tournango eza biso na Libanga TV to frappe partout to beta pona sir ndeza boye bat ba landa biso ba comprendre déjà que oya Marcelo mtabuka ka bango pandi quoi. Vraiment eloko etali coronavirus to lo bay to beta gagmo ya bien makasi pona ka protection na biso c'est que baza na bango dessus baza na bango à l'aise. Baza pio bon réseau ya meza ya dégâts mutauta Chine za weo na flash les bino déjà bombango baza la hein ndeto ba et vos apaisements bo ça la jamais déçu pour na Libanga TV bo sepela akara bilingue na bilingue to personne normal bananu et pas artiste on biso bonjour bonne santé muke na ngula nzambe mère muke na ngula nzambe yo po banga coronavirus mais na biboye bongo biso kutu na nganda ba yanki ba komo o mwa kutu ndezaki liboso yanki facha tama parcha na me a chatte ami batela bonga na mi batela te to banga poser solo ça fait mal solo dans elia pena me na nga mote na mi bateli china makolo pona banga na nga coronavirus voilà do elia pena ndinga solo me na nga beti masiki don na biso ma solo kutate nga mona la nela wona quartier na biso
ve na biso voisinage wana na habité je sais pas suna kolo bandeni voisin na biso en lobby basosone bakufa mibale bazaki na corona oui ngana zalaki wana ba témoin to landelaki yango biso to salaki kova to contrat ba mettre banini ta caméra na kufela ki soso do corona na peneli na ndenga solo yanga baki fona mibatela nanga do mikolo kutu diamba kutu noa mer na dossier na maîtriser voilà mikolo pena na maîtriser mer na ngai do na maîtriser bandiku ba landa biso do bo mi batela na ndemo pena bien so ezaki pena ke bo kabula noa pena do bino so bani ensemble bandiku nanga na osinga tanga kutu yanki na maîtriser na tena si pona boyi nanga kena kufa mena kufa nanga ta na ndenga nganda kena kufa na corona. Voilà, coronavirus et balobi donc toi bamaye les belé donc la joie Amado Pichuna nakata François donc salutations à vous maman Claudine Nzongo la charismatique motema ya papa André, en tout cas des gros bisous à vous. Bambote ebele na ba fan nanga de partout émission lelo et ça juste au cas rapport na comment dirais-je quoi interpeller population congolaise ainsi que population du monde entier en général. Dans bokono ya coronavirus, il faut quand même tout se protéger, ko sokola maboko de temps en temps, ko pesa mutumbo te maboko te, ko se protéger de biso to se protéger bo to bombi na biso bilongi, hein? Et puis mutumo ka tuninga libeti masengo, ba symptômes à coronavirus eza nini? Ba symptômes à coronavirus yo za na poto oyebi yango très bien. Hein, so remonka ba forte fièvre, respiration na yo comme difficile, hein, o sentir que o ko respirer bien te nazolo, ba fièvre makasi, yeba que eza déjà pas symptômes. Alors kende kuta dena médecin et surtout ba to comme bango ba otanga quarantaine. Ba otanga quarantaine pour contaminer baninga te. Et surtout ne to yo ki kaka siko news et uto kome la betima sengu l'ingénieur Dave Moubama yebi makabango très bien que na commune ya Lemba na avenue Kayange avenue Oyo igo tanzama banda yo fanda hotel moko eza wana ya fede lokwa mutu moko uto kufa wana siko bato kene na hôpital du cinquantenaire akufi na coronavirus. Alors bourgmestre atindi basoda bakanga flats wana batu nyonso baza wana babimate bakeni na bango directement na hôpital pona ba consulter bango. Donc eza iloko yo même biso na kin to se protéger nzamba obatela biso mais il faut toyeba que coronavirus na Afrique eza bien que na Afrique de toloba o te mulunge sali te yo za nango duka médecin soko ke na kisa mundele ça va so pe na kisa bokoko zwaka makasa kaka ya manga na makasa ya avocat to kisi ngo makasi après chaleur wana ozuka couverture fini ki na kati moto wana les réseaux kota yo kotokiso nyonso mbala moko ezo longwa. Donc voilà solution ngo wana mais to songi no Marcelo to betano masolo bagag to betano masolo bagag nde botuna wana na libanga TV balobi bagag na bino mikolo impact danger surtout bolingo na kikoso impact danger yiso no bande ko na biso ba idée wana busora ngo wapi? Bon, on est à Baïda, ingénieur Papa Dave Moubama. Il masoka se concentrer à Pesara m'envoie bien. Bisopé to incarnara n'endengia bien. Il y a au monde qui tout partout monde entier bala. Kengela moi ça batuna kikos. Oh mutu abi banzele bakita na bango. Même atala 1000 fois que na cheche. Maga mikolo ba tout la po moi oyo. Ba bandumba basiliki po ba tout la. Yosko kengela. Okeka na kikos ko kengela moi ça bato. Ma vie. Mais babore ke senit. Bo kengelo amiku apen mata yo moko. Wana bora bien. Oh. Yo ponaka nga mana pona maso ebike na quartier na bino bwana fimo kitoko wana peut-être nga kengela ta défaut wana maba mai na nga mana kitna tika kango kuti ya omona mafi na yela ke ma 16 mana zwe mubimba mwena loba ku ba parti musu na mona été poto en émission mais beta go pédage ba yokela ngata mawate mais obike bato be babi Marcelo o akomaka mobala mavi obike bato ba loba ngo trop surtout nga na tala ba pièce na bino wana mingi surtout na ndenge ba fan ba commentaka na landa vraiment ba commentaire wana ils sont solo, ils ont encore un rôle que vous jouez. Ils ont solo,
mais ma vie a collègue dans un boulot manga na mesimba quoi yango mona ba réalisateur ba cha nga na ende to jouer place moko bato bakanisa ke ya mwasi na mbali eza na bongo te biso sala théâtre pona ko éduquer mas eza te ke na ndenge to lingani to yo lakisa subino na TV wana mafo biso eza rôle eza na mamba bolingo te malgré artiste na nga za to préparer pe moi nzembu mo pona corona Nantique la bino, nantique la bino bete loko wana. Ba fan ba on biso hein. Donc voilà, moko to longoli, moto zongi si boyebi kande za rapo, boyo ka ba na biso très bien pour na ba question. Marcelo bandeko bazolanda biso réalisateur na bino l'ingénieur Dave Mubama, hein, oh vraiment asala musala moko ya makasi o penza, hein, azo full la bino makasi bo ba produit ya Libanga TV, ba bolingo na Kikoso. Ba vieux restant na kamwe kutu vieux restant ba vie de loi ba landiango ngala muta vérité polele ba betelo robo bebe ba vieux mo na quartier ba songi même Aïda kutu eye pa Aïbi bino idana ye pa beti Aïda songi ngo tonga batu na quartier yango balobaka mutabata ma leki o maele na ebite soki ba artiste yango ba sala nini ba s'inspira bango moti idée ya batu omoni bien que batuna ngoyo suisuko okyo tuna ngo place mosusu mais il faut y appeler ça droit d'auteur hein mais yo tourner netive na vie de loin wana za père mais idée na biso yibi père ya appeler ça droit d'auteur pour to se pulmona makasi na balida na hotel mais o ba faire restante ya ba zelega biso to beta ngo après ba panzana to ndeni bobo mamoto bino pe boyiba ya batute te biso do ana moteur. On comprend, toi, la moteur, ils ont un cicadero parce qu'on a vendu la bouille. T'es boya, idée mon reza bouille, tu répéter mbala mon tu kaboli barol et pâter na kachakin et pâter na monde entier. Yo mon a ba vidéo na biso nyon soit mon côté rata. Surtout mutuwa singao video mo beta ki wana bilinga linga buka lelo lia lelo ba titre télécharger Davu baba zo wapi ma vie na émission prochaine na linga skona za na bino nyonso na ma vie pas za la wana pour na ba question mususu ndeza la ro alimisa ki ba plan oyebi ke ba rôle musu yo zo ba rôle ka ba aventurier. Et ça nature ya yo moko Marcelo t'es dans deux personnages différents de Tolobaka personne Marcelo na personne ya artiste quoi donc il y a deux choses différentes. Ouais, il y a deux choses différentes pour personne na personnage ya bilo mbale nga déjà na timide na palin manga so moninga na palin na vanda ranga moko banini moi bitanga tanga quoi moi ba ma solo ndeza ba makelele na kokango te mais na kati ya théâtre na se transformer comme aventurier so ezaki ko buko pandi na buke opandi. Voilà, merci beaucoup Toriana artiste na biso artiste kombo nani ponga na benga roka pomba comment on Seigneur Jana Seigneur Ujana Seigneur mais wana Ujana mama wa Bali tenga comment on bena Seigneur Jana Seigneur Jane Seigneur Jane. OK mais ndengo imitaka pomba emopo betilo mo sai na ebite bande ko Holanda biso eza ba parmi ba idole na yo ouais wana piniza izaba bilo na ngamer déjà bilo na ngapina obina yelanga de bilo bina yelanga mais pona bilo ka pomba wana ve na ngai wana ve na ngana no travail na ye yebikara mwana la nami le kula papa yanga pe na kota na bilo ka père na ngai. OK donc on va travailler na pomba après le rolongwale mbala mon ko sali pe masolo no izaki ne bungu na lo mo sai pona bande ko bana biso. Bon avant le bon on fait ça na mbote bonjour bande ko tu bala na ngai maman Micheline Beni Mengila sali ngala ta Gucci pona le kakitoko na kacha plateau. Pardon pour la bosse maman qui n'a pas balance saga. Bon peuple, et le Seigneur m'a pas chama na kola belara mama corona. Corona bande konanga. Batumi ba zongo nde ya lokuta. Sota nonga bilomo ya bongo menga bana na zongo sérieux. Na zongo bana sérieux. Titongo mona ngane na plateau na se protéger zolo. Na bo masola wesete. Na bo masola ngate mais na se protéger pour na bo na za corona. Balobeza maladi mo su quand même nanga.
viens dans ma salle. Balabi malade, ben ezolia. Ezolia vraiment ezobuka. Ezobuka. Na okitola na ki wewa fola me wewa ete po nini. Ba senga ba couch. Na bite batu ba bule emsu ba bule ko wewa na koza na mahada corona. Me ko sekate. E ko sekate. Père nanga daf mon président père nanga tomi batila tomi lengela. Balabi corona o vraiment ezolia. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Hein, ok. Ah, voilà, l'ingénieur Dave Moubama, donc ACP Bissika Zali, ainsi que Joyce Davline, la fille de papa Dave Moubama. En tout cas, des gros bisous, ma chérie. Je pense aussi hein, à la joie de Pichou Nanakatia, France. Moi, je suis coronavirus. Hein, Marcelo. Voilà. Excusez, il faut voir au canapé eza chorale pour te délivrer bango na ndenge ga ya bonzami. Eh corona corona maladie mabe corona maladie mabe corona maladie mabe bandeko toke bana corona ezoboma ya solo bandeko tobi batela corona ezoboma na bajete na ndenge ya solo tomilengela tomi batela corona maladie mabe oh oh corona 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 ndeko keba corona 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 tokeba. Voilà, merci beaucoup. Voilà, en tout cas, tokeba maboko pona bino moko. Ah, bokeba corona. Donc voilà. Alors pour tokabwana parce que to comme déjà dans souka émission, ndenge puis au quotidien monde à bagag ainsi que Master Nayo Marcelo, vous jouer ensemble na habité ba fan ba jouer ndenge nini ba rôle oyo zo wana na kati. Ouais, bon mingi ba opesa ngara makasi. Bon bazo encourager na ba rôle na sala. Ngayanga pe na olimba te na olinda kaka. Don olinda bina tina suka so isinga ke na zwa bango nyonso. Na okanga bango tu. Olimba te. Na kolimba te. Obanga pete. Na obangi loko te mer. Na obangi. Comme de mikolo ba oya mabe obanga bango te. Ti wani amonda jamais na obanga po muna mutana ndenge na ye. Jamais na banga bango po ba oya so lande ni ngapi na Seigneur jene na ndenge nanga. Voilà bambote. Na opesa bambote bambote ya trop surtout. Na ba na mama nanga Micheline mama o atanga na mokilo. Mama Micheline Bilembi Peto. Grande sœur nanga on a l'air trop béni mengila na kata Zambie o asali kenga la taboué béni mengila pe sœur nanga Arlette o laisse nga vraiment pour na la gaita pour na la bena ki to ko ndebo ngona nga boué so bolibo benga nga numéro nanga za nango simple isa 082 30 26 715 so na ko bandela ngo lisusu isa 082 30 26 715. Merci beaucoup. Voilà. Marcelo, pour finir, désolé, kaka, message, na ba fan au bombeli maonini, bagaga mikolo yo, parce que mikolo mo est belé, hein, basé la nini, et puis bambo to pesa mano be numéro pas téléphone pour na obalinga ko soutenir, bino surtout nande musala au bozo sala. Ouais, message na oti kaka baya ya to se protéger, to boya ko sa ko zwango net ba ventir eza malade mo sérieux. Ouais, bah mbote nanga o nazo pesa na bosanité mon général Mukeba na Luanda. Merveille kitoko mona Italia tongo Viviane Mboni na kati ya Luanda infirmière à Makasi na bosanité bino tout bato bolinga Marcelo bo soutenir ba œuvre et ça la bien olingo aider Marcelo la tata moi Charlie a bien place aux ana poto bengiga na plus 243 80 87 75 172 on a appelé numéro zana plus 243 80
87 75 172 wana moza carré to pache pe na ndenge na biso akuzu potala émission mo lobani. Merci beaucoup. Eza pe na WhatsApp donc talinga komela yo na numéro wana ngo soutenir bango bagag basala na Libanga TV bomona bagag ezebele en tout cas et ozala bien makasi. Merci beaucoup déjà à la journée de Pichuna l'hymne national. Ya Noël Kikiani, papa na Victoria, Noëlla Kikiani, motema maman Titi Kikiani na Londres. En tout cas, de gros bisous à vous. Salutations aussi à champion Kaimbe na Kenya, Blaise Kava na kata Kenya. John Lubida l'exceptionnel, oyo kanate mutunanga na ebité États-Unis kuna ndenge nini. En tout cas, merci beaucoup hein, donc à tous mes fans. Je pense aussi à celui qu'on appelle Roi Prince, hein, Everything's Right. Hein, donc, ok, hein, je pense que tout va bien là-bas. Nous aussi, par la grâce de Dieu. Hein, donc, nous allons bien. Je crois que vent au ekoleka, mi pépé, et alors la tempête ekoleka. Donc, merci beaucoup à ma maman chérie, maman Kati Bakissa. Et merci aussi à vous. Et d'ici là, portez-vous bien. Abonnez-vous sur Libanga TV et Canal Future One. Moi, Betty Massengou, je vous aime beaucoup et je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. On se retrouve à la prochaine. Je vous laisse accompagner de Marcelo avec Roi Jenny. Moi, c'est moi le roman Mouké. Merci beaucoup. Au revoir.